otala mabota bamoya awa koluka ngai nzambe na kombo nzambe tata mwana molimo mosantu Papa Simon Kimbangu Kiangani, le patron de la 4e génération, Dieu le Saint-Esprit, yo ndimaki otika nyonso, otika nkembo na yo na likolo, po landa biso batu, moto moindo eloko pamba, bazalaki kotia biso na bazo, lokola banyama, batu baza kofuta mbongo, po baya kotala moto moindo, en plein hiver, bilamba te na nzoto. Batalisi mokili balobi moto moindo, azalaka animal, sain sauvage. Bataye bakoko na biso mini lokola banyama, po bapesa bango image to bokokani na banyama. Papa, kolela ezalaki, pasi ezalaki, yo nzambe na biso, ndenge bobongisaki yango okiti. Obundi pozo continue kobunda na ba puissance nyonso mondiale, o batondi na mbongo, pe na mayele ya bango ya ndenge na ndenge, kasi nzambe ozali koswisa bango moto. Eli kolobete, yondo ezali force, yondo ezali source ya énergie nyonso kati na mokili. Biso bana na yo, oyo papa Dialungana azalaki kobenga biso bakwaluzo lwambote. Likambo oyo ya bakwaluzo lwambote biso te moto tobandi yango. Soki totangi na Exode, yambo kilongo ya liboso esalama na mokili. Oyo tobengi l'arche de l'alliance. Et pa yapi sanduku ya mibeko ya bana Israel ezalaki kovanda. Oyo ezalaki kolakisa présence na yo kati na libota na yo. Otindaki Moïse. Olobi Moïse ponda ko wana esalema na kotinda yo epai ya bato nga na koyebisa yo bakwa luzolo lwambote. Baike bakopesa batissu, misusu bakopesa olo, misusu bakopesa biloko ndenge na ndenge otangelaki bango. Eli kolobete likambo ya kwa luzolo lwambote ebandi na biso te. Na ntango ya nkolo Yesu, tomoni Joseph d'Arimathée, ye wana azalaki kolanda nkolo Yesu na kobombama, me bazalaki kosala ba action financière ebele mpona kosoutenir mission ya nkolo Yesu. Te kino nkolo Yesu akufaki, bazwaki nkolo Yesu en charge. Pour ete akundama, malgré akufaki na ba condition ya pasi, ma akundama lokola mokonzi. Tomoni yango lisusu na Lubumbashi, tango boyei na ya liboso papa Simon Kimbangu otikaki nzoto. Ba volontaire bayaki, basengaki nzoto ya nzambe molimo mosantu pour ete koka kundama avec dignité et respect. Lelo papa Diangenda benaki biso ba volontaire kombo tolati. Papa ki solokele oyo mokolo na ya naissance epesa meli biso abiangaki biso ba arbre fruitier. Nzambe tata molimo mosantu, le patron de la 4e génération obengi biso poche nangai, c'est-à-dire poche ya tata Simon Kimbangu Kiangani. Volontaire azali nani? Papa ata pasi to préféraka ko defa. Ata to zangi to talaka nano musala na yo. Yango nano ezwa réussite. Yango nano ezwa succès. Bongo sima toko talaka ya biso wanande volontaire. Volontaire ndenge tolobi papa batindikaka volontaire te po to bota makane elembo na bino. Yako pesa bino maboko,
ya kotala nanu musala na bino avant totala ya biso. Papa biso bana na yo bakwalizo mbote toye tala pasi. Ba condition ezali pasi. Mvula na mvula papa toyaka kolela. Tolobake te papa totiki bandako. Totiki misala. Totiki nyonso ya biso. Ezaka kanatina ko matankamba te groupe ezali groupe d'intervention rapide financière na yo. Totika kape nyonso ya biso pour sala nanu oyo ya yo. Yangwana papa pour continuer na tina ya kosala oyo ezali programme na biso tokosenga na biso nyonso ba volontaire. Moko na moko sambela na motema na pasi oyo yo ezali na yango ntango toza koyemba banzembo. Nzambe na biso yenda azali source ya nyonso. Yangwana tokosenga nzembo ya nkolo toye umboka nkamba. Nkolo na ye umboka nkamba. Nkolo na ye 1, 2, 3. Nkolo na ye umboka nkamba. Na ye kosala misala na yo nkolo. Na ye pena bampasi nanga. Nkolo nanga imbikisanga. Na nyati mabele na yo esantu. Komisanga ipemo santu. Nazua mae nazo senga. Tata simo ya manga. Nkolo na ye na mboka nkamba. Nkolo na ye na mboka nkamba. Na ye kosala misala na yo nkolo. Na ye pena bampasi nanga. Nkolo nanga ibikisanga. Na nyati mabele na yo esantu. Komisanga ipemo santu. Nazua mae nazo senga. Tata simo ya mama. Natikindako. Natikindako pemisala. Namatina mboka ya yo ya bumbe. Kama mboka ya kimya. Epemelo ya Yahweh. Tata simo kanisela lai. Nafukami liboso na yo kolo. Nazosenga mapamoli. Nazosenga ndekimya. Nkolo kobosala ite. Natikinda kope misala. Pona kotosa liloba na yo. Yango na ye mboka kamba. Nzambe na biso oyoki kolela ya bakonzolo lwa mbote na yo. Groupe oyo ezali groupe bopesa biso pona tata kisolokele lokelo premier volontaire. Papa kisolokele yende azalaki le grand administratif.
yende azali kokende sola na baroi de Belge kobongisa nyonso po ete Congo ezwa indépendance. Malgré indépendance ezwamaki mondele posama ezalaki batikala na Congo. Papa Kisolokele Elembe, l'éternel chef des armées. Alanda bango tikuna na boma matadi epai yapi basalaki base na bango timwana pona koya kobotola lisusu mboka ya Congo. Bazalaki plus de 5000 militaires to ba ressortissants européens. Mais Papa Kisolokele asilisaki bango nie. Depuis tango wana Congo ezwa bosomi. Papa, tango nyonso lobako kosala na banani. Bana no ya jeveki toye papa. Eloko ya liboso tozo senga. Mitu na biso ebonga. Pamba te moto yo azali nanu na ba virus ebele to machine eza na ba virus ekosala ka musala malamu te. Papa bongisa biso. Bongisa jeveki ezali na ba potentiel ebele. Ya bilenge, ba mama, ba tata, lokuna pe ngomba na yo mobimba. Papa, kanisela, biso bana na yo, na ba secrétaire, na MPP. Soki otali bango, bazali koteya, po moto azwa mayele, lobi yeba kosomba kuanga na ye. Ba secrétaire, c'est l'administration, bango de bazali colonne vertébrale. Bango biso jeveki to regorge bango nyonso kati na biso. Papa kotika biso tende ngoyoki kaka na nzembo koloko bosa na biso te. Toza kotika nyonso toza ko se sacrifier. Mabala ezate, kobota ezate. Mingi bazana mikili ya misika na diaspora papa. Bazo lela. Ndaki sa États-Unis d'Amérique. Balobi mama toujours ko kakosala lisusu eloko moko te. Pamba te Président Trump a téléméli biso refoulement. Awa na Congo pasi. Kuna sika bazali pasi. Papa ekimelo mosusu ezali te. Papa bongisa mabele na ya Congo papa. Yo moko na 1921 le bibana boko kende boko tambola mokili mobimba ya mayele bako zonga. Esengeli biso tozali awa mituna biso ebonga. To banda ko bongisa pona koyamba ba oyo bakoya. Papa retard likolo retard to kolele pai na yo papa. Yo kabiso mawana benzambe na yo bongisa likambo yango moto moyindo asepela. Kosenga ezali ebele ya moto koki koloba ngo nyonso te to singa ki moto na moto bondela na motema na ye. Le tout puissant éternel des armées Tata Kisolokele. Tata molimo mo santo la force du Saint-Esprit oyoki okoyano la biso. Na koki ko s'éterniser na micro te papa. Sunga banana yo ya jeveki. Sunga banana yo ya diaspora mutu mundu mokili mobimba papa. Bazali na pasi. Diaspora zali force pour l'Afrique. Bangonde batinda ka mosolo. Bazali koleisa mabota na bango. Toute l'Afrique confondue papa. Misala ya pasi bazali kosala la poto. Mutu mundu kaka konyokwama. Kasi tango bakotala susu na bamboka na bango. Kolela na kolela mikolo nyoso. Papa maina banana yo esuki. Papa, toyebi tozali na bomoi. Olaka biso ebele tokobanga te. Yango wana jeveki alobi ezala mbula, ezala moi. Objectif na biso ezali nkamba ville sainte et moderne. Tant que loko wana ekokokisama te tokolala te ndenge balobi tant que Jérusalem ekobonga te ekozala malamu te ndenge Nehemi alobaki ngai pe apeti ekozala te pongi ekozala te esengo ekozala te biso nyonso bana na lingoma mobimba oyo bandimela yo na solo bakoluzolo mbote na yo IMPP basekretare biso nyonso tokozalaka na kimia te soki nkamba ezali na kimia te yango tolobi nkamba ville sainte et moderne toye kopesa bino banzambe na biso maboko tolongola bino loboko na litama na yango papa tosengi ba santé
papa bamama na yo ya volontaire basala mingi basi bakoti bandako esengeli la jeunesse ya po ya ko remplacer papa qui solokela asali prévoyance sociale toyebi na retraite ezalaka oyo soki bazali kopusana misusu ya mike bazali kokota fomone na jeveki ekota mokili mobimba esika lingombe ezali ndenge otiaki yango bosalaki yango pardon papa na ordonnance oyo ya création esika nyonso lingomba ezali ya molimo mosanto jeveki ezala bajene baya kokota mpo likambo ya kitoko bamama na biso babandaki ekende aussi longtemps kamba akozalaka na chef spirituel aussi longtemps l'église kimbangiste va exister yango wana nzambe na biso mpona kokende na koshite tosengi kaka basante ezala malamu kufa eleki ebele bajene bakomi baveuve ezali likambo ya kokamo ya pasi kala veuve toyebaki mama ya mokolo sikoyo komona bana mike bakufeli mibali bajene bazokufela basi papa yango na nyonso wana tosalaki yango kaka kati na nzembo papa mpo tokoki kokota na makambo nyonso te yo moko nzambe na biso papa bongisela biso ndenge toyaki tozongela ndenge wana te bongisa biso bopesa biso nyonso bobongiseli biso mpona 112e anniversaire ya papa Kisolokele Charles Daniel mpona cadeau phare groupe de volontaires soki totali tokoki mpe kozala bato ya cadeau phare te mpo eza groupe ya intervention cela veut dire papa akoki kosenga biso à tout moment ata 4 fois 5 fois par année soki totie kolima tokoki kosala makambo ya minene parce que la volonté c'est la foi moto azalaka na volonté akoki kodeplace bamontagne mais papa défi na biso ezalaki to équipe nkamba d'un pressing moderne chose faite papa wana tosilaki kosomba biso bakoalizolwa mbote pressing moderne ezali ba produit italien esalami na Italie ba marque oyo tosombi ezali ba marque première marque au monde oyo azali spécialisé na makambo ya pressing yango wana tozali komona yango kati na ba banderole oyo touti kosala na likolo na yango tobakisi lisusu remorque moko ya ciment nzambe na biso toyebi ete na makasi na bino mikolo ezali koya tokosala lisusu ya mingi tosukisi bongo na kombo ya nzambe tata mwana molimo mosantu amen. Tozali mpe na bandeko na biso ya INPP papa directeur azalaki na mwa likambo mpe ya koloba nzambe na biso bapesa fleur SPC. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo papa Simon Kimbangu Kiangani chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste tata molimo santo biso bana na ya INPP toye pona ko renouveler alliance pambase au pesi biso un devoir biso toye bagi na biso te yondo obongisaki pour que tout se retrouve na INPP. INPP ndenge yebani na mokili mobimba pe na mboka na biso. Après le départ massif, il y a ba cadre, ba technicien blanc, papa Charles Kisolokele Azalaki, ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale. Ndé aye ko négocier na Bureau international de travail pour na kotala ndenge nini batia structure moko oyo ko développer ba compétence
pour le développement industriel ya mboka na biso. Nde na yango INPP Salemi ye moko azalaki président directeur général ya Yambo. INPP ndenge toyebeli yango Papa Charles asalaki eloko moko bato nyonso bazaki ya kokamwa. Ezalika pona bolingo na yo tokutanaka na le jeune député de l'époque à 64 Papa Faustin nde ye ayebisi biso alobi tango Papa Charles banomé PDG ya INPP akena koyebisa ya alobi Faustin lukelanga mbongo nasala INPP. Papa Faustin akei alalaki molimo elati ye a réfléchir pour la cotisation patronale et loi wana esalaka 24 heures l'Assemblée nationale, 24 heures la Sénat. C'est une loi qui a été promulguée à 48 heures. Et là, ça les makate nakati ya parlement. Et wana ezaki témoignage à Pesakabiso na 2011 avant Akufananda Kunaï. Tout ça qu'on dévoilé en Angolé, le poids l'obaki, on ne peut dire ça que s'il n'est plus là. Donc, INPP est une structure moko exceptionnelle. Développement en mboka eko jamais ko sale masoki bato bayebi musala te et surtout musala ya maboko. Classe moyenne eko sale mate soki bato bayebi musala te. Yo moko mokonza lingomba, mokonza milimo na biso lobi na biso totonga nkamba, totonga mangomba, totonga mboka na biso, tokotonga yango soki toyebi misala ya maboko, misala tokoyekola ngo na INPP. Kasi papa un système mauvais et dans INPP les lots c'est l'empoisonnement. Poison est comme kotambola na ndenge moko ya kosakana te. Biso bana na oto sengi oka ko batela biso. Au bomba biso. Nous sommes tous presque victimes. Il y a un empoisonnement. Soki yote, tout le monde a kaboyete. Tout sengi na papa ou élargir cercle. Olobaki na biso ata moko azangate posa na biso zali yo moko osala poete le cercle de kimbongiste na INPP le kole loko ezali à Papa Charles ezala élargi. Papa INPP na besoin nango na kati ya RDC et sengelaki ezala construit même dans ba petit coin mais pour tout construire mingi ezakaka fonds ya ba partenaire ba japonais ba français pendant que biso mboka na biso bomengo ebele sunga ba konzi na biso pour que biso moko to bakomi salela et ko pesa biso dignité parce que politique ya main tendue et pesa ka mutu valeur te to sengi obomba biso papa opambola biso opesa biso kimia na kombo ya tata ya mwana peli musanto. Papa ndenge toyeli na fête nzambe na biso tozali pe na bandeko na biso ya INPP nde tango nazalaki ko pesa mwa maloba na biso tobosanaki kotanga bango choral papa Kisolokele bango nde bavandi na papa Kisolokele na poto bayebi makambo ya papa Kisolokele mingi ayebisa bango surtout pour na biso diaspora yango wana biso nyonso fetu epesa mela biso tozongaka nsima te tozali pe kosepela tozomona bilenge ebele bazali kokota na ntina ya likambo ya papa Kisolokele esengeli pe mokili mobimba bayeba tata Kisolokele azali ya solo elombe ye nde asali na politique ye nde asali na administration ye wana pe lisusu asali na social ya biso Congo pe ya mokili mobimba yango papa tozalaki na mwa likambo ya kobakisa tosukisi bongo na komwa nzambe tata
Il y avait quelque chose. Ingeta papa. Na bengi ba sepeka nyonso bakota na kati. Na kombo ya tata ya mwana pe Elimo Santo. Ba tata na ngai, ba mama na ngai. Histoire, ezali kaka histoire. Moto akoki ko falsifier yango azali te. Surtout soki ezali kambo ya Nzambe. Histoire ya lingomba na biso ezosala kaka na makolo na biso. Oyo ya kala yango ezokosala malelo kati na biso papa aponi biso toza na kati elanga na ye. Papa, papa, papa. Biso bana na yo na lisanga ya choral papa ki solokele to fukami liboso na yo ya liboso to sengi bolimbisi likola bolimbisi na mabonga na biso nyonso tu pona kofongola monoko na biso to bepai na yo to kokite po to tondi na mbindo mema wana yo nde yango to sengi po yokela biso po bongisela biso ndenge ezali bolingo na yo. Papa, ndenge na lobi makambo ya kala yango ke kosala makati na biso lelo yo. Nkolo Yesu abimi na ville ya Jericho, abimaki na bayekoli na ye, ba fule ebele landaki ye, bato ebele baza kolanda ye. Kasi mobola moko papa Barthélemy ya azalaki na pembeni na nzela alai mobola azalaki mendiant. Lera yoki ke nkolo saza koya agangaki nkolo mwana David salisa ngai. Bato apekise tika koganga ye au contraire abakisaki susu mongongo makasi. Nkolo ayokaki ye. Atuni nani wana bayebisi ye aiboyebisa aya ipainga nazali. Papa Barthélemy a dû makasi manto nazalaki nango abwaki yango ayepa ya nkolo atali ye ayebisi ye foi na yo
toko ndima na mutu ebikisi yo azalaki moto azalaki komona te amonaki azalaki moto apasi alongoli mabende mbindo ne manto ne abwaki yango akomaki mwana na yo papa yo bengisi biso toye epai na yo toza na pasi ya ndenge na ndenge oyo osalaka na Bartimi osala kati na biso biso bapasi ndenge oyo kokanga na intervention ya maman présidente volontaire ndoki oyo na intervention ya bana biso INPP pasi ezali partout yo bungi yango te po yo nde osali mokili biso tokotalesa ko mokili te kasi ndenge Bartimi alelaka agangaki nkolo mwana David salisa ngai biso pete epai na yo kati na biso maladi pasi maladi pasi kozanga pasi koyokana te na mabota na bafamille misala ya pasi mikanda ya pasi makambo nyonso koka pasi bandako pasi kasi yebisi biso te boye epai na ngai nde naza na nyonso tu ndenge osalaki na Bartimi papa biso bana na yo te epai na kolela epai na yo ndo oyoki yango na nzembo na biso papa kisolokele oyebi pasi na biso epai yo ezali tika tobongisela biso nzambe tata nzambe molimo santo nzambe mwana biso bana na yo tosengi totsangani na baoyo batikali na mikili ya poto kuna biso tu tozali na esika moko tokotika fleur oyo fleur tokorenouveler alliance na biso epai na yo nzambe na biso obosa na biso te obongisela biso otia kimia na mabota na famille na biso nde tosengi boye na kombo tata ya mwana pe limo santo amen. C'est bon, on s'élève. On s'élève, on part. Imbangizwe oye! Yerusalemi oye! Tata Mwanda Velela oye! Nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani. Kati na yo tomoni papa Kisolokele. Tomoni papa de Lungana. Tomoni papa de Ngenda Kontima. Oyoki bilelo ya bana na yo. Tokoloba lisusu nini? Tokomi lokola bana babungi. Tozoko yeba lisusu te. Tozoko kende wapi? Touti wapi? Tozoko yokela mongongo na yo na musika. Busole komi perdu. Natina na mabonga na biso. Soki mama dirigeante okoki kosunga biso. Tata Nzambi Mumazulu Kembo. Papa dirigeant, ton maman dirigeante. Tata Nzambi Mumazulu Kembo Mbiame Katula Sumu Diame Vidingisa Hallelujah Mbiame Ame Katula Sumu Diame Vidingisa Ka
vidingisa. Alleluia. Mbiame katula sumudame vidingisa. Alleluia. Tata simo mumazulunkemo yame katula sumudame vidingisa. Alleluia. Mbiame katula sumudame vidingisa. Alleluia. Tata Simoni Kimbangu Kiangani. Tata Simoni Kimbangu Kiangani. Tata Simoni Kimbangu Kiangani. Ngeuse. Ngeuvangi. Etubumba. Mvangi ukas vengi kyo. Kakilendi sala lenda bindi sa mvangi mpaka ko. Beto tubana. Ngeuse. Kutala ndibiwa masumu metoko. Kenda za kuzambandu kambandu tulombele za Monica Fabeto. Kufika ntangu yelokula. Wavuvi kanza. Kadima wonsu numena mumako moko. Kuna mbanza nsanda. Ikuna wavuvi ladio. Ngizulu ya tata Mwanda Velela. Tata Simoni Kimbangu Kiangani. Mukuza fualisa. Mawonsu no masikidikisa mase. Kia Simo Kimbangu Kiangani diaka kiankakatona vingila. Ovoka ngeko. Tata Mwanda Velela. Kutufungila ni makasiko. Ututadila mudisu de kiadi ya ngenda. Mozola kwa seye mwane tata Mwanda Velela. Sede to wanzambieto. Tukulombele wabakafulu. Watusikidikisa. Kimbangizi oye! Kimbangizi oye! Kimbangizi oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Papa Kisolokele oye! Papa Kisolokele oye! Papa Kisolokele oye! Emba
Mbazie, Lumekule, Yangalala, Eserobi, Eserote, Kiesevora, Kiesekwe, Chai Voka Chai Kwe, Noele, Nakomba tata mwana pe tata Molimo Santo ndenge tolobaka be papa bazali koloba tozali bana mapamboli bongo be bongo te oyo ezali ntango na biso tobengami bana mapamboli koya tata Molimo Santo na mokili 1910 étoile ebimaki na Afrique oyo ememaka bokonzi ezalaki wapi awa na Kambe étoile wana alors 1914 Papa Kulutu abotami tomoni pe Papa Mfumambaza yakobotama Papa Mfumalonga yakobotama ezali esengo mpona moto mwindo Mutu mwinda azwaka te na bowumbu na makambo nyonso esilaki tomoni oyo basali na mokili oyo batikeli kosala na mokili oyo batikeli koloba na mokili me bato baza kolanda yango moke na moke wana tolandi bango to se sentir que toyambi yango biso wana nde tozosala yango bakoko bamoni pasi Papa Kimbangu amoni pasi batata bazwi likambo na bamama batindi yango mokili mobimba na tulu na biso balobi bino bato botikali bomema ngo na mokili pardon botikala kotonga Yelusalemi yango tozotonga we ozotonga te eske toboyi kotonga Yelusalemi tose sentir ke likambo ezali wana bavolontaire balobi Papa tosala nini nga lobi maya tunongo ekomi sali te mashine kosokola bilamba bayebi baye te esombami esombami te osoki na maboko osali makasi ekopasuka te mesoki na mashine ekozala ndenge ya sika tozongola mai ya tolongo amo bongo soki tosongoli bilamba bongo motema na kombo Nzambe tata mwana pe Molimo Santo nzembo toponaki ezalaki ya pamba te mayele wana yo moko Nzambe ezali la sagesse nde opesaki biso tolobi tomati na mboka na oyo ya bule yo nde okomisa biso mosantu mpo biso moko tokokoka te papa oui makambo ekomona ma changement ekoya makasi ingeta eta maboko
Ouais, mais Bima. Kende. Tata Simoni Kimbangu Kiangani. Beto Muki Muntu Mpasi. Kanzi. Ngekwa kutata Simoni Kimbangu. Wakitula nkhani ya bola. Yakitoka yampeka. Kaka kumpenda beto tumweni mumeto meso wadiayo. Idina vo papa. Baba na bawonso bawa kukitutuli la dimbo. Kanele tutifie tukuswa. Munsi azimpanga kwa nkhani ya mpemba. Kansi utukitula kweto. Bonsu bawa kituli la nkhani ya bola. Yakitoka yambote. Oui, sala bakanangu. Bamusuta wa moya otala. Lelo na zonge na ngana kokoka te na kei. Bazali te. Bakutani te. Surtout tokota na mozole. Tomona ka mingi. Toyoka mingi. Bamususu soki akoti otala serke te ataka likolo tilwana. Bamususu ko kwei bakwei. Bakutani. Ako sakana ezalite. Yamana lobi bashiri pona bilamba. Pona nzoto ye moko. Ngai nasani. Na komwa nzambe tata mwana pe molimo mosantu ya moto matana mboka ya bule mboka esantu evandi tata nzambe kolo Yesu tata molimo mosantu marche na biso to carnaval na biso tokendaki na hôpital Kimbangiste ya Prince tango tokomaki kuna ba journaliste bayaki balobi pola nini boponi hôpital tolobaki boye nzambe na biso na 1921 tango yaki miracle ya liboso obikisaki bato na motu toye komona ete biso moko membala no na kati ya ndako ti siko mitu eza kaka malamu te yango toyaki na hôpital wana mpo docteur badocteur oyo banotraite biso mitu soki ya biso awa na lingomba ebonge ekomi ndenge niveau oyo ezolingela yango papa nde mokili mobimba ezwi kimia nde okopesa biso baposte nyonso ebongisela biso na mokili mpo ete totambolisa mokili donc nyonso ezali kaka na maboko na yo papa. Gazo saira kaka. Papa balobaki toza na retard ya 10 ans motonga yelu selemi. Tokomana na suka nde tokoyeba makambo yewe na biso. Ingeta papa. Wana eza na mapamboli. Komi biso alobaki ke mabota nyonso bakoya wapi? Nankamba. Yango tozotonga Yerusalemi mbangu nyonso. Parce que ndele moko bayaka awa condition ezaki malamu te. Courant te, mai te. Papa asengaki excuse wana alobaki mikoloko ya ntango bokozonga ndenge bolalelaka na mboka na bino boyolala ndenge wana awa kitoko. Yango tozosala tu bandako nyonso ezala bien toyokani ingeta papa oyo moke nazalaki nango na silisi napesi papa mbenza mpo towelela ndako ya nzambe na ntinsani ingeta Merci papa ndeko pesi biso nzela ngai na kokende mosika mingi te tokotya maloba ya papa kulutu oyo toli atikali kopesa biso pe maloba ya papa mfumu wa ndongo papa diangenda kotima oyo ye apesaka biso na le 12 février 1989 awa na Nkamba koloba ete nazolanda ndenge mama présidente
j'ai vécu ndenge auti kolsenga tolandi mpe bato ya INPP ndenge basengeli yango tolandi mpe bandeko na biso ya chorale papa Kisolokele ne basecrétaire. Donc on dirait que vous avez inspiré. Manso papa bapesaki biso matei na ntango wana yango mpe bino touti kosenga awa yango tokolanda yango toli oyo bapapa bapesaka biso na ntango wana na ntango ya papa Kulutu ateyaki biso oyo message ya papa Diangenda oyo tokolanda ezalaki na le 12 février 1989 awa na Nkamba ateyaki na Kikongo ateyi pe na Lingala de position apesaka biso na ntango wana yango makambo eza komonana na mokono na lelo mais introduction ya papa Diangenda ezalaka na mokolo ya mbotama papa Kisolokele na 1989 na le 12 février ete longwa ngangu mwanuka ezako soki mutu aza kopesa yo toli aza koyebisa yo likambo yoka ye nanu litei ya malamu akopesa yo soki ya malamu osaleli soki ya mabe okosala nini bwaki yango tokolanda message ba papa bango sumi bale papa Kisolokele na papa Diangenda continue. Kimbangise oye batata na mama natondile mkotonda nakendaki Mobembo nakendaki po 3 mois sitawa navandi 6 mois na poto makambo ebele elekiawa na nsima na ngai papa ake na Nkamba toye kokutana na ye kuna na Nkamba masolo yalaki na biso ya katula bana soko balbe barekipere bino yadi pamba te malongi tokopesa bino tout le temps kasi bookani eyadi te bolingo solo eyadi te bayosili bino filet ya récupération soko obungaki nzela jonga na nzela na yo ya munduni esengo eyala na yo bientôt so tosali makasi te maoyala na biso loyebi bato surtout baoza na lingomba te bakotala bino kaka bakotala soko ekoserealize oubie ekoserealize te soko eserealize kasi bino ekoti te koyoma te batata balingi biso te tolingi bino mingi yango wana malgré maladie malgré makambo ebele toadi tota na bino pembeni soko nilebunga nzela tobi no kuna okende ya dibule yadi kuna longola kuna zonga na nzela malamu kasi mokolo koyala moya korekipere biako yadi te tata pasteur alobi na biso nini kana camion ezwi pane il faut losala entretien baréparer soko baréparer losala yango entretien tout le temps mais biso bandimi toyebaka nini yango kosala entretien makambo ya na biso mingi mbote ntango yango esi ekoki motu na motu azonga na nzela na ye wana ya solo comme ça tata Nzambe akobosana bino te akoyamba bino na esengo nyonso kokanisa te nga nalaki na zone mer papa adi wana nakoleka kaka non
soko wadi omibongisi te eyala lutalo papa na mboka alobaka lutalo retard wana donc soko omibongisi te ntango okuma wana nayebi yo te kenda kuna naote makambo yosengi awa ya makambo wana biso tobosanaka yango te toyebi bandimi mingi bali awa mosala eyadi te koparticipe na mosala eyadi te yango wana tokosenga tout le temps tata nzambe afungolela bino nzela lozwa bamisala losala kasi loyebaka malamu te eyali nyongo enyongo yango soko lofoti te kuna lokokenda lokona kofuta yango mbo tofuta nyongo na yo awa ntango okokoma kuna batali oyo yali kaka pepele ale leka kaka nakomona soni te parce lelo losalinga makambo moko etusenga mingi na motema donc luvanda malamu tokana malamu tolanda nzela oyo bakopesa biso tout le temps tosala mosala ya tata nzambe tozwa lifutu kuna tokokenda toyali bapasager na mabele oyo place na biso yali kuna ou bien okenda esika tata nzambe ou bien okenda na lifelo place misusu yali te donc nakosenga bino bana zone mer losala makasi bakutungisaka bino sinsani tout le temps yake yafa kubebisa bino te obie kunyokola bino mosala ya tata nzambe moto elongi biso surtout tosala makasi po topesa contribution na biso po toganye kuna tokokenda donc bino bakimbangiste lui à la fière na mosala na bino le monde c'est exemple tokosenga bino tout le temps lui à la bamodèle et puis ale surtout lokokenda na bakomportement na bino na bizali na bino makambo yo surtout totika makambo mibulu na epai mosusu biso toyebana nzambe makambo tosalila elia tata nzambe tokokutia bino na nzela mabe te tokotia bino toujours na nzela droite donc likambo yo surtout tokanaka na yango avant ya kosala mosolo likolo esi ekomi kotambola lokola nini soko tokebi te tokopebisa bamilimu na biso pour rien ata basali boni baya kokuta kaka biso biso toyali bapauvre nous n'avons pas d'argent kasi baloba tokopesa yango wana ekobongisa nzela ya baoyo bakokubana na biso mais tata nzambe ye moko ayebi récompense nini ya kopesa biso ntango tokokoma kona nsika na ye yo évite bato oyo baya na maseke soki bayaka na maseke kana lolingela bango te kasi ntango avant bakumela yo balongoli bamaseke yo surtout yo omoni moto malamu alors que ana bampoka na ye wana abimisaka yango te abimisaka yango kuna na butu bokeba ntango yali ntango ya tension parce que tata nzambe akolobela yo te ke yobi naya kokamata yo akoya à l'improviste ntango wana kokanisa te waye maladi te nini te aye kokamata yo soki akuti yo na kilo wana bandeko na ngai ya zone mer ya mawa donc baninga totikala malamu tata nzambe abatela bino sabisa bino parce que bapeso na poto batunaki ngai bakimbangiste papa kasi tukomona souffrance oyo te bakitambo
parce que tout ce que mon a misère mingi. Mais est-ce que tu peux continuer comme on a fait la misère? Dans le vivant, les esclaves, biso surtout tu yobi ba difficulté na bino. Tukosala yo surtout kwa tatanzanga ukila bino mawa asadu sabino. Donc la nia tuvana malamu tusala yo surtout kwa tubonisa mokili. Tanga biso tolingi tosala mosala tatanzambe na motema moko mokili balibi mokili ekubongwanaka te ekubongwana. Twali capable ya kusala makambo yoso tu kasi ifo boyekana eya na biso bana tetesi motema. Tuyali na mission monene ya kusala mbote makambo yoso tosalamu na bonzambe kuna tukupenda nde tukuzwa difutu tokani Mwanakubwa ye mwana vile la batate ba mama dentete matendo mama nene tuvutulie kwa bene ba ngudi zeto ba maseme to ba mhagi zeto muna mana maluvanga ngantangu za wonso no vo kinji wana yebeto jandandu uwena nyo salange saluke mple yo boto budia sona manavo usalanga nkandandu tena mana kine kasalanga bamame batata beto tubangonsambu ntangu yayi tutasala beto tari kapapa kulutuko kapapa fuabanzo kapapa dengenda ko kati utu bututasala ngi mono maka mampasi yoti mona mate kaduka konsodi amwe ntangu ani bututamine tala bututamine tunga nano kutone na ndanga samu mulweki kaka kadi ngambe kafunako oyo asalaka ntina nini ye asalaka ndenge tusitulobi totondi bino botondi ndenge bokosalaka ntango iso soko fete na biso ezali tokosengaka yango te kasi bino moko bokosalaka yango na tena na bolengo na bino epai na biso tokosengaka na bino mpe bokolingana ndenge biso tokolinganaka soko bolingani ndenge wana solo manso makuzana binu mpusa boswa yango ezali pasi te pamba te nzambe asi ayeli biso nzambe amici mpenza esika moko na biso epate mpo ndima yango ezali mwa pasi kasi nzambe aye esika na biso aza koluka nini alingi ete ajungisa biso esika eyelaka me asengi biso bolingo asengi biso nde tokabata mpenza mibeko makasi batini biso tosala misala na kati na mikolo oyo mikolo yesu ndenge tozala kubenga balongoki ya yesu atongaki ekalasi te kasi baoyo azalaki balongoki ya yesu azalaki na ye professeur te kasi babenge balongoki c'est-à-dire on dirait bato wana bapete na bayohani na nyonso bazalaki na ye on dirait bazalaka baétudiant te bazalaki na bango étudiant te kasi bakokaka kuyekola na maoyo ya kitoko bango bamonaki na nkolo yesu ebie na bino mpe la même chose solo masuma tuni na biso na maoyo makambo mabe biso tosalaka bolanda te kasi oyo ya kitoko bokamata yango pamba te nzambe apesi biso mokumba eloko ezali kosala baninga pasi oyo balingaka biso te pamba te bayibi malamu ete sekre na bango ekobimba kaka yango wana bayini yo mpenza makasi tosi tomesani na kosalaka mabe tokosala effort na likambo moko te manso kaka bapesaka biso alors wana soko meme ezala malamu tondimi ezala mabe tondimi orke ntango oyo tofunguli miso ala mokili mosiliki bato oyo bakobimisa basekre na biso soko ezalaki biso nde malamu bango bakei kokamata yango ezali sone mpati tokota mpe na kati na lingumba yango kasi balinga te biso katokolonga ndenge na kolobaka
Ah, papa Fumalongo, ye azali magicien. Papa Simon Kimbangu kuna na ngombe lutete wa bengele ye azali magicien. Ba meki moyete ye azali grand sorcier. Donc monena wana. Ba kana ici que nyonso to ba kaina ye oyo azali vraiment grand franc-maçon. Mais ba groupe nyonso to wana balingaka yete. Donc di kama moko ezali wana oyo bakuyini na kabango. Donc soko bazali ko yina yo mama tata kubanga na yote. Victoire na biso ezali vraiment certaine. L'essentiel tozala na bolingo. Tozala bana na mibeko. Tozala bana na misala. Victoire na biso ezali certaine. Balinga te biso tokolonga. Nzambe na biso asi akita. Akobelela kama korona mukolo. Bana na ngai botamala ndenge ngane ya kusenga kana bino. Sinon tokitsa mitima na biso. Nzambe asi yaki azali epai na yo kubanga te tambara kaka ndenge elingiye bana ta wana nde victoire na biso ekoyela biso lokola ndoto mokili vraiment mosiliki tokufa lelo lobi musika tika te esala ndenge ye Nzambe alingi oyo moto alingi wana te mais ndenge elingi yango nde kosalama sinon tozala na bolingo monene tozala bana na mibeko tozala ba hypocrite ndenge oyo balongola ki bango eloko na bango bakendake kopesa yango na watu mosusu soko mpe biso tolobi mosala mango mpe kunyokoma eleki ntango kolongola eloko yango soko akenda kopesa yango na esika nayebi te biso tosi tolongi ndenge tobongisaki ndako bapigi be soko okuti na mbandaka korale ya bapigime ndenge bazali koyemba ina isengo ndenge wana mbe kokamwa bazali kujwaka banzembo ya Kikongo bapigime bajwa nzembo ya Kikongo ndenge nini wana munoko na bango mwaya kokango izali te kasi bajwe nzembo ya Kikongo batuti yango mpe omonika kande solo batu yango Nzambe asi apesi bango mwali kabu moko kusekana te donc tosi tosangisi batu wana alors esili kaka victoire na biso ba jeune bozala sûr et certain bobanga na bidite baza ko yinaka yo tina izali pamba te okamati eloko oyo bango balukaki yango poate bajwa kasi moyen izali te pamba te bamesanaki deja kujwa biloko ya baninga oyo ndenge na ndenge wana yango wana Nzambe alongola lubi tika na pesa ngona bazoba donc yo na ngai kubanga na yoto même soko ba fingi zoba kubanga te victoire na biso ezali certaine tikati tata Nzambe apambola biso bantu tuzali awa na mokolo mwaye le 12 février makanisi na ngai makendaki mwa musika tangu bazalaki koteya biso makanisi na ngai makumaki banda na 1910 pamba te na yimi soko makambo nini mazalaki te tokumi na tango tuzani yango na moni nde solo Nzambe alingi biso batata na mama to banga te Nzambe biso azali pembeni akutika biso ko mokete e biso peto tekala yete na komuna tata mwana pe ni musantu amen weki kasiluru uluzi utukiri bakiasona God.
volontaire oye. Chorale Papa Kisolokele oye. NPP oye. La secrétaire oye. Abanza tolandi matei ya Papa Kisolokele. Tolandi matei ya Papa Mfumwanlongo, Papa Dengenda Kutima. Pe tolandi nzembo na ye ndenge auchi koyemba yango na ntina ya mbotama Papa Kisolokele. Noele! 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 Likambo te retenir eke baza koyina biso pamba te toza na iloko mutuya. Et surtout mokokisi ya bilaka awa to kokisa bilaka na ye. Banguna batelemi to batelemi te. Misala bezo matu zomona na te. Matei tolandi yango makasi. Oyo message ya Papa Kisolokele, le message ne ya suka na tangwana na Kinshasa na Bukaba en 1991, donc 91. Tango pe azongi na poto de denge akikolonga kuna na Bruxelles. Donc koloba ete manso mazali komona na pe ko salema lelo ezali bilaka ya batata. Ite ya Papa Kisolokele ete soki tobunga kinzela tosala nini? Tozonga. Toka sonite. Toka sonite. Pe Papa yagenda alobete baza koyokela biso zuwa pona nini? Eloko mutuya ezapa nani? Eloko mwezawa. Na Yerusalemu. Ngana silisi na ngawa no kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Merci Papa Benza. Tu peux s'y remercier. Le yoki maloba Papa Kulutu. Le Papa Mfumalongo. Na nyonso zo koleka awa. Et pesa biso force. Bon te. Parce que pas sûr bakoko bamonaki kisengo na biso. Pas sûr batata bamonaki kisengo na biso. Bango balobi bina botikali botonga Yerusalemi. Celui to baby c'est ay. Papa c'est la biso ko silate. Et si la vie est la terre. Voilà. Bano bakake likamba moto mwendo esuka kananzela suki sanga yango te. Ya bongo eza bongo. Bongo ya biso. Mais les hommes qui vont sonner sont mis dans l'année. Jean-Paul, Jabé, Jata, Jaferadi. Bila. Et là, c'est que ma camoueza na maboko na biso. Tout s'il c'est yango. Tomoni ba mama lutendele ndenge baza kobongisa ngo. Ezo senga pe kura ya makasi. Tomoni pe kura de dirigeant kama basali ba machine komi wana kama. Koluka pe moteur ya makasi kura. Tomoni pe jeteki sala mondeno ya sali awa. Et là, c'est que maï, le premier balai, maï na kora. Elles ont bon été. Puis ce doit toujours le faire sa personne, le talo, banzele za kubongani on soit là. Tous les cinq.
bolembi bongo ezali mpe ezali te wapi yango Kimbangu tata opambola biso Kimbangu tata opambola biso sena mosala mwayo tata tomi pesana mosala mwayo Yahweh topi pesana mosala mwayo tata tomi pesana mosala mwayo Yahweh Kimbangu pambola ye biso bana na yo Kimbangu Vwama biso Kimbangu pambola Kimbangu Tondima
volontaire eyokani namoni ke likambo ya tata Nzambe eza koluka nzela eza bongo bebongo te est-ce que retard ya 10 ans eza kaka na makasi na yo tata mokonzi abule le patron de la 4e génération ezali kosila na nguya mpe mokasi mwa yo tata mokonzi abule kasi crise esila nanu te olobi biso tozali mbisi na ebale tozalaki na biso na kobana te na yaka delige ata crise nde esika bayebaka bavolontaire ya solo biso bavolontaire ezalaka kaka crise tolinga tosala carnaval o Kinshasa mobimba paralyse me tokoya tolinga tosala boye o bakangi Goma me toye kaka papa kulutu abotamaki na bitumba makambo na biso bitumba na bitumba me tosalaka nini tokolonga papa nandimi bino iyeta kibati j'ai vécu kibati biso nyonso na kamba na le 12 février koki na kamba na le 12 février pona tata kisolokele biso nyonso kibati biso nyonso pona tata simoki mbangwe biso nyonso kibati biso nyonso kibati voilà nzembe ya papier kibati voilà commentaire na yo ya wana bazaki na prison bosoni eyaki wetolata bilamba wana eza te
GV qui sont contents kuna tolobi. Objectif il y a groupe de volontaires kimbangistes et sympathisants. Ozali poche na yo. Tolobi balinga te nkamba Vincent. Balinga te et moderne. Volontaire oye. Comme koleka poto de volontaire. Ya mwana objectif na biso papa. Biso na bino kibati. Atamona kotumisa kabisko ta tokole mate atako pasi ebinyoko ekotumisa elonga ezali tata kopesa biso mokomote kasi tata simba biso bilome Sabisobuya bilombe dayo lati sabisobuya bilombe dayo lati sabisobuya. Papa, tozali pe na opération moko tosalaki yango pe na mbulo elekaki. Biso nyonso ndenge toyawa mpona kopesa kaka avant goût. Tolakisa lolenge misala na biso ekozala. Biso nyonso sani ekozalawa. Wana ezali papa lipa na oyo ya tongo ya mokolo ya lelo ya carnaval. Lipa na oyo ya tongo. Le moko. Ozali mokili mobimba papa. Na mobimba. Elobeli ya mukolo. Merci. Ingeta. Tuike sima pe opesi kado me kamile kufina nzela. Eza bongo? Ezali ona kati. Ezali bongo. Ingeta. Donc kado. Kado Ingeta papa. Pilipili ya moke saka nini? Eswaka! Matungulu. Yes sir. Voilà. Tozotala secondaire po bokenda. Ingeta. Prema bondeli yale. Kekula na papa mbenza bokenda ko. Sala su musala. Ingeta papa. Pona lelo tosisi na konga tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Amen. Imbangismo ye. Bika twakubike nomoko. Twatonda longi lya mpwenya. Tutambuli kwa tata Nzambi mfumu Yesu Kristu ye tata mwanda velela. Muzola kwa se ye mwana tata mwanda velela. Mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Mabuta bamoya aho koluka ngai Nzambe. Oyanga bose pela elongo nanga. Ai kibangu na longi